alors, encore un petit problème technique. Simplement pour vous dire, vous avez besoin d'économie secrète. Ils ont 1 million, ils ont 100 000 francs, ils ont 10 dollars, ils ont Et économie secrète d'ailleurs, il faut école. N'a pas bisabino exactement comment faire pour l'économie. Économie secrète. Et cette économie, moi, c'est dans mon bal. Papa, vous avez l'économie dans le secret. Ngai pe na économie dans le secret. Bana pe toujours boko na bango, il faut bailler bandenga ko bomba mbongo na bango. OK? Alors, nakoye bisabino exactement comment ya kozwa économie wana secret sans que ça la dessous la budget, sans que ça la lokola yo olingi komitongisa ndako na lemba awa okati e bato e câble internet ezate na ndako yo ozotongisa eloko na lemba. C'est pas ça l'économie secrète. L'économie secrète n'a pas expliqué bino c'est quoi dans une autre émission. Nakanisi la sali tour ya cours ya lelo ya ndenge ya ko s'accomplir ya ndenge ya ko mata na pyramide parce que c'est sûr que na koki kotika peuple na ngate na se a pyramide toza besoin ya koyeba ndenge ya ko mata na pyramide soki poza na ba question bokomela ngango na ba commentaire botia ba like na bino bokoma na commentaire to solola to yebana to sala connaissance ba oyo na koyebisa bino ke ba oyo bozalaka posa. D'accord. Donc, il y a Bino. Avant, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vais à Bino que Ndelinga Nazako expliqué, Nazako expliqué en gros Nandenge que motonyo soit comprendre. Bato mususu ba comprendre ka noki. Bato mususu baza besoin de répéter la bango. Donc, nous avons expliqué Makamonangai que ce qui moi, il y a 8 ans, Azako Talangai, Azako comprendre. Maman pe mokolo, Azako Talangai, Azako comprendre. Papa pe mokolo, Azako Talangai, Azako comprendre. Moto oyo, Aza, Congolais, oyo Aza na Rwanda, oyo Aza na Congo, Azako ko se retrouver na conseil. Ezate ka ba conseil ya poto, tango ezaka ka po na poto na ebisa kabino, oyo eza ya poto, oyo eza ya Congo. Mais naza kosala cours que moto nyonso akoka ko se retrouver na cours wana et toucher yo na 4 coins du monde pe na 4 coins du monde ozwa eloko oyo okoko tiango en pratique tout de suite et moto nyonso akoka ko comprendre éventuellement na kokota toujours plus scientifique parce que toza ko luka to mata parce que en tant que une personne a mati déjà la famille hein akomatisa le reste de la famille. Vous comprenez, non? Tous a besoin moto na moto, amata pona yemoko, en tant qu'individu. Et si en tant qu'individu, tu s'est développé bisonyoso, ben, on va développer dans la communauté. Communauté, la biso est dans la communauté, oyo, les akomata. Mais d'abord, c'est individuel. Tozo mata individuellement. Vous comprenez, non? Alors, c'est ce que je fais maintenant. Et finalement, on va arriver dans le groupe et tout ça. Et qu'on fait de plus en plus scientifique. Mais vous n'allez jamais scientifique au point que vous comprenez rien. Vous allez mis et là, on voit la chinois, non. Et qu'on met la bilote. N'a toujours étape par étape par étape. On monte au nyoto. Oh, azo yokangai. À comprendre ngai. Zoba zate na mokilio yo. Vous comprenez, non? Yoka. Comprendre. C'est simplement ça que je veux vous dire. Je vais terminer awa nakoloba. Namona vraiment ti nakolobe la fin na batoa na teme na loba kaka. Nakopesa bino truc moko. On m'a dit chose comme mais ça c'est moi hein. Ça c'est moi na rôle nanga développement personnel. Moto na moto akosa la vie na ndenga alingi. On m'a dit chose comme commentaire na internet. Yeba, est-ce que ce qui moi na nanga à 8 ans Azaki awa, atangi commentaire, on a fier. Ce qui passait à Nanga et l'église Nanga, atangi commentaire, on a connu. Est-ce que je suis fière? Et bien, que ça reste là, que c'est ton visage. On a vraiment, maman, vraiment, mon colo à coco, ça la coco Nanga. A koti, a fini. Nata la maman, on a cliqué la photo, n'a pas pu finir, et maman pikani a fini sa coche là mon nez allez maman vraiment là
maman aboye. Hein? Puis il y a des passi. Comment maman aboye? Yo koya kofinga ngai. Ngana za mwana yo kokobota. Ou bien za mwana bana na yo kokobota. Ya solo vraiment ba maman, ba papa. Est-ce que c'est comment? Donc bato wana na koyebisa vous ngana yo kakabino nde mawa. Na iba la vérité na yo kakabino mawa. Soki na tangi commentaire na vidéo ya bo. Na tangi commentaire moko ezangi tina ezoloba soki nini na yo ki moto na mawa. Bo excusez ngai na ko loba mo eloko moko a méchant mais na moni ta imbécile. Ta imbécile. Oyo eza pona yete. Mais ba imbécile wana basala kangani chauffa. Parce que bato mayele bato baza na posa ya komata. Baza tellement ebele. Koko tanga ba commentaire kitoko ba encouragement ba kama kitoko. Oko kwela imbécile moko. Alobi Seigneur Jésus, mais il sort d'où lui? N'a pas faute encore d'autographe kuna. Puis olingi na répondre yaya, papa, maman, koko. Non répondre yote. Non répondre bato balobi makambo ya ntina, ya gentil, ya kitoko. Nga non partager énergie na hote. Non matisa énergie na hote. Des fois, pour ça, balobaka tellement ma commentaire tellement zuba que na lobi Seigneur. Nati ke na bosuba na ou bien na kamata temps. Mais mon temps na kamati temps répondre ye. À la Bible c'est yo buzo ba mutu. Bozo c'est infini. Ngai na ko répondre ka lisusu te na moto ya zo loba bozuba. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. En anglais, na yebi nenge tolobaka ngo, na yebi te nenge tolobaka ngo na lingala na français. But in English we say let's agree to disagree. Tous 80 millions de Congolais. Est-ce que donc dans les 80 millions de Congolais, tous ma pas ça? Bisonyoso, tous nege moko, nzoto moko, makanisi moko, elongi moko, mbebu moko, tout moko. Mais non, tous 80 millions de Congolais, il y a toutes sortes de Congolais, il y a toutes sortes de pensées, il y a toutes sortes de vies, il y a toutes sortes de lama, il y a toutes sortes de lattes. Et ça c'est parce que motoza dans les mêmes opinions na yote, asa ennemi na yo, non. Bana ya la même famille, bazaka les mêmes opinions te, bazaka quand même bandeko. Hein? Moi sinon mon bali bazaka les mêmes opinions te, mais bazaka quand même na libala. Donc, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Toye bakozala naza d'accord na opinion te, na opinion na yo te, mais nazo respecter yo en tant que personne, en tant qu'individu, nazo respecter yo et naza ko considérer opinion na yo, ata eza opinion na ngai te. Pe bukanisaka, makambo so bofingaka. Est-ce que vraiment soki na telemi liboso na yo, na lobi te ke tokobunda, parce que nga na bundaka te, bomoni moto loko anga na kobunda. Ka bundaka na nga te, pardon. Na lobi, omoni vraiment ke nga na o tovandi si, tovandi vraiment na misa tozo solola. Pe bakamba bêtise wana yo ozoloba. Omoni vraiment ke soki nazaki en face na yo, okozana pe makoloba ngo. Okozana pe mate. Makasi moko boye eye la kabino parce que bozana sima clavier. Ça c'est de la lâcheté na ebisa bino bandeko na ngai. Ça c'est de la lâcheté. Ko finga moto parce que ozana sima clavier. Donc oza ko mi permettre koloba n'importe quoi parce que ozana sima clavier mais boza ba lâche. Parce que ceux qui nazaki en face na yo, tu dirais pas ça. Tu n'as quand même pas ko fungola munoko na yo. Parce que toza niveau mon côté, toza genre mon côté. Tu vois non? Et pas yo za la kanga za ka kuna te. Donc na ebi même pas to kokuta na po to solo la makambo. Ozo comprendre. Donc bon mekamo amuke ko élever partout et pas bon ça tout besoin la classe na misala na ba ordinateur na ba Facebook na ba tout. Élevons-nous, élève-toi. Élevez-toi, mi respecte yo moko loba non, wala koko koma makambo aboete. Je suis pas d'accord avec elle. Avec respect, pas parce que je la respecte elle, parce que je me respecte moi. Parce que je me respecte moi. Je veux pas. Commentaire où les gens représenter ngai. Et comme naza tata, naza responsable, naza mobali à moto, naza tata à moto. Na koko komelo côté oyo bana nanga bakoya kotanga na koyo kelango son. Non, je me respecte. Je veux parler à cette fille-là, mais d'une façon respectueuse. Pour moi-même, dans le respect, il y a encore estime ton loba qui a un
comprendre que nga pe naza moto, mais naza d'accord na makamoazo le bate. Ah, ça va me faire plaisir. Bateau yo baza capable, ya ko contredire ngai avec la tête. Ça va me faire plaisir. Donc, sur ce bande konangai, na petite abino wana, s'il y a quoi que ce soit que la bossani koloba, beaucoup kokoma na commentaire, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, beaucoup kokoma na commentaire, ça c'est juste un début. Donc, vous allez comprendre que on va aller loin. Vous comprenez, non? Botuni na chaîne YouTube, na kosala ngo. Botuni na makamo ebele na kosala ngo, bo pesa ngai temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Bo pesa temps na temps, mais bo se kangate na zome. Ne confia loba. Alors, na kotika bino bande konangai sur parole nanga o na lingaka le plus parole nanga o na lingaka. Alors, parole nanga o na lingaka elobi nini? Tu fais attention à tes pensées. Parce que tout commence dans la tête. Alors, keba na makanisi na yo. Ozo comprendre, non? Parce que makanisi na yo et kokoma maloba na yo. Ozo comprendre, non? Maloba na yo. Keba nango. Parce que maloba na yo ekokoma ma pensée maloba na yo ekokoma ba action na yo, hein, ba action oyo ekeneke ko remplir besoin. Maloba na yo ekokoma ba action na yo ekokoma action, ekokoma ba habitude na yo. Habitude. Et donc, on se pose ça là, toujours. Et comme habitude, non? Et bon. Habitude na yo keba, na ba habitude na yo. Soki, ok, bite na ba habitude na yo, et kokoma caractère na yo. Qui es-tu? Obeta kabasi, tika. Vous comprenez, non? Parce que, et comme c'est quoi caractère na yo? Obandaki kokanisa ke mwasi moko kobeta ye oyebisaki ye yoso kokebi te na obeta mbata okoma kobeta ye bambata tous les jours et comment caractère na yo oza na matière de femme to constater c'est la vérité. Donc ou bien on peut aussi choisir des exemples positifs. Caractère na yo na obi kwa na mibali me na kope koloba basi oyo basi oyo baza na makanisi ya mabe ozosala mobali ozotala basapato na ye ozotala mobali wa salite soki ndenge nini apres ofingi ye mobali ya salite okomi kofinga yo partout oleka ofinga kaka ekomi baaction na yo okomi ka kofinga ka mibali kofinga mobali na yo monoko ka kofinga eza na bahabitude na yo toyebi ke fi wana soki akamati kofinga yo okolela titi ekomi caractère na yo apres okayese okoma nini okoma destin na yo mobali nini aolinga kosupporte mwasi oyo afingaka mwasi oyo azanga respect ezalaka te ti caractère na yo ya kofinga wana ekokoma destin na yo omani no destin na yo. Ok, donc bandeko na ngai on fait attention à nos pensées. Tout commence ici, vous n'avez pas idée comment tout commence ici. On pense positif. Ici, là, nos pensées. Plus, makanisi ya kitoko. Ata moto alingaki kosala mabe okoloba. Non? Nga yokaki ke yo lingaki kozongisela nga mbongo te, mais mbongo na nga te, mais nga na ndimi yango te. Non? Parce que na moni te comment je peux faire affaire avec toi pour y banga mbongo. Non, moi je crois pas à ça. Na yebi ke soko ozongisela nga mbongo te. Aussi peut-être ma difficulté, mais na yebi ke suka okozongisela nga mbongo na ngai. Parce que je t'estime. Comment on dit que mon message boy na répondeur na ye. Soka za moto solo. Akoyoka solo. Akoloba oui, elle m'estime afini ngai te. Ye moko ayebisi nga ke ndenge nazongiseli ye mbongo na ye te. Ayebi ke nazaka moto a vrai. Soki nazongiseli ye mbongo na ye te parce que nazwi difficulté. Et effectivement nazwaki difficulté. Mbongo moko nazaki ozela boye eye te. Nazwi difficulté mais ye a comprendre déjà alobi na
il faut la honorer. Estime azana yango pour nangai, faut pas la décevoir ye. Faut pas la tika we quoi na mai. Coûte que coûte la cause c'est la mort na ye. Vous en comprendre. Au moins na ko rappeler Ndeko nangai, ndeko lobby c'est vrai, na zwaki moi ni kakata noawa, moi na zongi c'est non bon na hotel, mais na cause bisango. Parce que la personne t'estime, la personne t'a bien parlé. C'est quoi ce qui yotini? Yoni ya moyo, moyibi oyo, kalo kwa tata na yo, ba ebisa kinga bozaka ba famille ya miyibi, na yebi, ba ndoki, ba miyibi, bosisa kolia famille na bino mobiba. Mbongo na nga na lingi mbongo na nga yo. Mais, oyebi ke moto akosili sa ti message na yo te. A effacer yango. Pas boire qui téléphone kuna. Pas le bolingi mbongo na yo, yako zwanga yawa. Yako lukangai. Oh, finalement, tu comprends, non? Donc, c'est ça. Conduis-toi bien, pense positif pour toi, pense positif pour le monde autour de toi, pense positif. Aux autres, quelque part, bazuya na mosalate. Parce que Nzambe a réservé l'eau qu'il y a mieux pour nous. Yangwana, Nzambe a mona kite. Moi, mon salon, il est coquille na gaite. Pense positif. Mon bali moko lingaki, moi si moko lingaki a lingi. Nzambe, il a mieux que ça pour moi. Tu penses positif. Congolais un jour, tokolongo la Kabila. Et tokolongo la Kabila. Ce qui n'est pas le cas, tu éviter, mais tokolongo la motoana. Oui, et mbonga la biso, et komata, et mbonga la biso, et kozana ba vrai dirigeant, mbonga la biso, et zako kende liboso, mbonga la biso, toza mutu et non la queue. On pense positif pour notre peuple. Et beaucoup moins la coûte que coûte. Ma canisse positif et qu'on commet la peuple là. Et ceux qui ont canisse au Yorobi, nene na yoki ba ujana, ceux qui ni bimi kuna na mboka, allez. Ngana zana moi $1000, allez na keko sili sabasi na Congo. Ou na keko sili sabibai na Congo. Ou na keko sili na Congo. Ba musicien, ba théâtre, ba comédien na keko sili ça. Tadi yo yebi kozala mbongo na yo, oke ko escroquer, oke ko kosaka mibali, oke ko kosaka basi, oke ko kosaka bana. Ben non, tu n'es pas positif et quelque chose va t'arriver, sois positif. Dans un $1000, nazo kene na mboka. Nazo kene ko pesa bashebe, nazo kene ko sala bu, nazo kene ko sala bu. Autrement là, pense positif, pensez positif. Contrôlez vos pensées, ne laissez aucune mauvaise pensée ici. Chassez-les. Ici là. Passez à ma bélier. Mobile nanga azana makango. Mobile nanga kukuza makango te. Bon, je vous ai pas dit d'être bête. Je vous ai dit de réfléchir. Ok, mes amis? Bon, bref. Alors, dans Anti-Cabino sur ce, ça, pour prendre ça a vraiment un réel plaisir. Qu'on peut s'abino makuro yoko, interagir na bino. On a un long chemin. On est ensemble. Anti-Cabino sur ça. Donc, à la prochaine.